Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour dans Moutounios. Oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mokolo lilonga ndikola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na yeli bino émission na nga ya Amser. Eza ya batu babenga nga Mama Bijou émission na ya émission na yo ya ba Amser ekende wapi. Émission na nga ya ba Amser ezalaka toujours. Mama Bijou d'or na yebisa bino na lobi émission oya ba Amser ezotambola selon ba demande ya batu. C'est pas tout le cas Mama Bijou té, Mama Bijou d'or ça la émission té. Ce qui pas mutoza la besoin de Luka moi si vous avez besoin de Luka mobile, contactez Bidor suivi le numéro et comme mina C. Pesanga demande na yo, salelanga vidéo na yo, pesanga ba photo na yo, Mama Bijou d'or asalela yo émission mobimba. Tantez chance na Bidor suivi Mama Bijou d'or aloba ko sala émission ya ba Amser eza kotula té. Kosala émission ya ba Amser eza soki ndenge nini te eza kaka peut-être place au vandi entourage na yo. Donc ozomona mutu ozomona mwasi wa sepelisi te tam ozomona mobali wa sepelisi te. On lobi pourquoi pas na mekana no chez Mama Bijou na mekana na kati ya Bidor suivi tam susu na rozwa ba pe. Nzamba rotindela nga Amser nanga na kanal ya Bidor suivi. Ya mwande ko na biso mobali lelo asali yango. Mama Bijou d'or kanena lobaka soko kute na vidéo na pour na mbala liboso soko s'abonner na Bidor suivi Mama Bijou d'or za ko invité au s'abonner na Bidor suivi fina croche na notification pour na ba émission tout Mama Bijou d'or atiaka e komelaka yo na facilité nyos. Mama Bijou d'or à part émission o ya Amser, Mama Bijou d'or na émission na ya promotion ya ba star. Mama Bijou d'or alambaka na lamba biloko batu ya ba mindele na lamba biloko batu mwindu. Mama Bijou d'or a la publicité à biloko batou. Mama Bijou d'or dans une émission nanga to sambelaka elongo ezaka chaque dimanche. Mama Bijou d'or dans une live nanga ezalaka chaque vendredi na 20h30. Ndeko oyo zotala nga soki participer dans la live à Mama Bijou té. Mama Bijou d'or naza ko invité yo chaque vendredi na 20h30. Ozalaka wana okotika na Bidor suivi okomona live à Mama Bijou participation na yo na kati ya émission wana ekosala Mama Bijou d'or malamu. Mama Bijou d'or na lobi presque tout. Mama Bijou d'or ateka ba terrain, Mama Bijou d'or azana esika na Congo kuna donc soko kende na vacances. Olingo kotisela Mama Bijou d'or mbongo moi 20 na moi 10 na balobi tout fait nombre na numéro oyo contacter Bidor suivi na toko solola na pesa yo place à kola lesika na pesa yo place à kola ya bien na Congo. Si vous avez besoin de voiture à louer accompagné na chauffeur, contactez Bidor suivi na numéro ozo mona o kozala jamais de sika Mama Bijou d'or ndenge Mama Bijou d'or na lobaka. Mama Bijou d'or na lobi presque makambu nyonso. So vous besoin to sala émission biso mibale. Mama Bijou d'or na koboya te, Mama Bijou d'or na lobaka atam sous déplacement na ngando kokiko zwanga en charge mais soko lingi oye pa Mama Bijou d'or azali toko sala émission biso mibale et pour ofutanga elo côté oza la publicité na otindelanga ba vidéo na kokoti on a kata chaîne oyo okofutanga ata 1KT parce que na lobaka ki soko ti elo kona yo yo pour osala promotion na yo Mama Bijou pas osala promotion ngape nazo talama yo pe elo kona yo ezo kende liboso. Mama Bijou d'or naza ba condition mingi te na musala nanga. Si vous avez besoin de luka mwasi ou luka mobali, contactez nga na numéro oyo. Mama Bijou d'or nazawana pona bino. Bastar Mama Bijou azawana pona bino. Na loba mingi te na sina lobi nyonso to Mama Bijou d'or asalaka parce que batu baloba Mama Bijou penza mama tamsu muto ko loba noki Mama Bijou a répétaka makambu. Oui, na répétaka parce que et ko kozala abonné na ngambo ya sika. Ayembi de musala Mama Bijou d'or asala ate pourquoi pas il faut expliquer yo que Mama Bijou d'or asala Mama Bijou alamba mingi kota kita tina soko mona Mama Bijou d'or alamba ebele émission ba Amser eza ya modèle nyonso
nazwa basi na Congo, na Afrique du Sud, nazwa batu na Allemagne, nazwa batu presque partout. Eza na batu mususu basepela bazawana, eza pe na batu mususu bango mo babisa ba chance ta bango. Mama Bijou D'or ngana lo ba soki ozoluka mwasi, obandi kozwa bapel na yo, yo moko yeba ndenge nini ya kobanda ko gérer yango. Ndenge moko pe yo mobali ozoluka, ndenge moko pe yo pe mwasi ozoluka mobali, so ba batu babandi ko benga yo, yeba ndenge nini ya ko gérer bapel na yo parce que wana musala ya Mama Bijou D'or esili. Mama Bijou D'or botiaka ba téléphone na bino awa bapel eyelaka bino direct bino moko boyambaka bapel na bino boyeba ndenge nini ya kojure bapel na bino parce que kokozwa ta appel 10 mais amser nota msasa moko kaka so ozala langage mabe oyebi kosolola te bango surtout 10 bakimi na bango. Est-ce que ça problème Mama Bijou, ça problème Mama Bijou D'or te Mama Bijou D'or ngana sina sali musala nanga siko dazo sala musala nanga na yebi ki bana basi sika bozala ya kosepela ndeko na biso aza na Belgique ezaka awa pembeni. Vous allez en Europe. Jeune garçon, mobali kitoko nazo présenter binoye azo luka mwasi. Nazo tela binoye après Mama Bijou D'or azo zongela bino lisusu. Ouais, shalom. Bato nyonso komo nanga eza papa Keva na fana a na poto. Donc nga naza ni marié na bota pe nante. Donc naza nanu libre. Donc soki bino nyonso bolinginga en tout cas boza le bienvenu. Donc nga yeyo na telemi awa naza pe mulai. Donc mulai na binga balobi papa Keva ya kitoko hein? Balobi papa Keva mandefu a pembe a père ya solo hein? Nayoki voice ya mama nanga chérie Bijou. Donc nga yeyo donc nga nazopesa numéro nanga. Donc soki bino bolingi bobenganga. Donc numéro isa 467 80 72 20. Na répété isusu 04 6 7 80 72 20. Na répété isusu 0467 80 72 20. Donc oyo aligné a benganga bo benganga naza vraiment libre. Donc maman chérie nanga Bijou hein? Nayebi ke ozo bwaka nga na émission lelo so aux 8 ans nga yeyo. Donc en tout cas merci beaucoup pour na voice na yo ya kitoko ke na yoki yo nga aza libre nanga naza ni marié na bota pe nante. Donc nga yeyo napesi déjà numéro nanga. Donc bobenganga nga yeyo papa Keva tokos. Keba ndeko la nga bomoni ndeko la biso ya mobali ndeko la biso avandi na Belgique. Code penza ya 0032 hein? Avandi na Belgique. Ozalaka na ona Allemagne. Kaka mitfar kaka awa na kati Allemagne osuti soki 25 euros soki combien soki 20 euros lobi omoni ye. Luka convoiturage kota ozalaka na Belgique azaka pembeni na yo. Ozalaka na France convoiturage ezali ba train ezali okomona ye. Donc ezate ke oh soki na ofuta soki ticket soki place nini non mobala kwe na kati ya Europe. Ozalaka na on États-Unis. So eloko soki kaka eza ya yo ata oza na Congo boko kuta da kaka parce que musika ezalaka te musika par rapport ya wapi. Eza ndeko moko boye asala demande na ye azwa bapela bato misika mais ya lingi kaka ya Europe. Mwasi na yo ube mobali na yo esika akouta ezala makambo ya Nzambe okokozwa pe moko aza na ye na Europe yo pozaka na Europe mais aye affaire chier yo.
donc totika penza tana ta totika nzambe asala ndeko na biso ya mobali bomoni ye bandeko na ngai ya basi bovandi na Europe bovandi na Amérique boza na Afrique partout ndeko na biso ya mobali aza wana mama Bijou d'Or na lina pesa bino numéro na ye na kokoma yango pe na se bobenga ndeko na biso ya mobali na kombo ya Keva ndeko na biso ya mobali kombo na ye Keva bomoni profil na ye na tie wana ezali ya ye donc asali vidéo na ye malgré akangi munoko aza na masque parce que toza la période ya confinement donc oza ya besoin zo ba renseignement mingi hein ya ndeko na biso ya mobile na kombo ya Keva avandi na Belgique numéro na ya téléphone ezali 0032 46 78 07 221 non 220 Mama Bijou d'Or na bandeli 0032 46 78 07 220 donc DD 0 na suka 220 nakokoma yango na se Mama Bijou d'Or na lobaka trop parler ezala bien te osepeli na ndeko na biso ya mobali komaka numéro wana benga ye numéro ya ndeko na biso ezali ya WhatsApp ezali ya appel okozwa ye ndeko na biso ya mobali na kombo ya Keva lobi Mama Bijou d'Or ngala lika mwasi azala kitoko mwasi azala na taille ngamo na zala taille mwasi na ngazala na taille azala kitoko azala mwasi moka ka respect mwasi wa koya po na ngapo na aventure te parce que nga nazo sala aventure te nazo luka mwasi ya kobala bandeko langa babuka na rate balobi libala eyaka na modèle ebele tam sous place au vanda omona mobali na yo te libala yango yo nzambe ka mutasalaki o s'abonner na Bijou d'Or TV poda okutala na émission ya ba âme sœur bomoni ndeko na biso ya mobali ndeko ya mwasi oyo ozotalanga oluka na yo libala ozwaka na yo te occasion yango yo occasion yango yo Mama Bijou d'Or ayela bino émission na ye ya ba âme sœur occasion yango sala vidéo na yo Mama Bijou d'Or alobaka via mutu eza ya mutu eloko na yo eza ya yo batu balobaka na bango kaka osala video te balobaka na bango déjà po na yo tamso oyebaka te balobaka na bango donc sala na yo video kotala mutu te se présenter très bien yebisa mboko vandi pesa numéro na téléphone Mama Bijou d'Or na lobaka émission eza yanga appel eza ya yo sala numéro sala video na yo pesa Mama Bijou d'Or na lukela yo mobali na yo esika zali ndenge moko pena mobali bota courage sala video pesa ngai na tia na Bijou d'Or TV pour komona bapel ndenge nini ekoya naza ba tantine moko baza un peu ba AGC pusani bazo bakena ba 40 bazo keti na ba 50 bazo luka libala bango bazo yoka soni osala video bazelaka mobali moko ya âgé soko za mon papa moko za âgé oyoki video oyo Mama Bijou d'Or abi bota courage parce que na Allemagne naza na 3 mama bazo luka mabala 3 mama la bazo luka mabala balobi bazelaka batala ta mususu ba omona amser na ba na kati ya Bijou d'Or TV ndeko oyo ozomona nga ozomona nga oyoka video oyo soko ozala ba âge moko bandi déjà la ba 40 komata signé sala vidéo parce que la plupart mi bazobima bazabana ya ba moins de 35 na tuni papa la biso na kombo ya Keva date na tuni âge na ye alobi Mama Bijou d'Or na pesa âge na ngate naza déjà mukolo muto asepeli nanga abenga ngaka na numéro oyo ba détail mingi akoye bango ye mokoke na exposer âge nanga na ba réseaux sociaux benga papa la biso ta mususu na ba tantine o Mama Bijou d'Or na tangi ba âge na bino ta mususu papa la biso a nager déjà na ba âge wana on sait jamais parce que nzoto a mutu to landa ngo lisusu te quoi benga ta papa la biso tuna e âge na ye donc ta mususu omona ki apparence na eza ya bala ya bimugel tamso aza na ye na ba âge oyo kokanisa te pona oyeba osala nini il faut ko benga papa na biso contact na ye eza wana benga ye
tunaye ba détail mike ke Mama Bijou d'Or aloba nyonso. Mama Bijou d'Or en tout cas dalinga bino mingi bozala toujours na Bijou d'Or TV bozala jamais dessus. Mama Bijou d'Or na pesa bino toujours ba information malamu ba na tiaka pe ba information ilika na Congo. Mama Bijou d'Or na sala makambo bien po na bino bozala wana po na kopesa nga toujours courage. Okuta na vidéo oyo tam suyoza na o marié tam suyoza na mutu na yo zwa vidéo na nga partager yango. Pande ko na biso ya mobali azwa amser na ye place à kozala. J'aime na yo, commentaire na yo, et que ça la Mama Bijou d'Or, et que ça la Mama Bijou d'Or bien, parce que Mama Bijou d'Or na loba mingi na bato bazo pesa nga courage, baso ko encourager nga. Ma bende la bato balinga ba décourager nga parce que nga na yo ka bango te. Mama Bijou d'Or na sala musala o na ebiki nazo sala eza bien ponanga. Ata yo lobi, talinga te. Donc Mama Bijou d'Or na lobi, malé na bana loba la bino malé bo message na bino epi bo message na bino nanga, nazala ba abonné nanga o ba sepela na musala na salaka, nazala bato ba sepela musala na salaka, nazala bato ba loba nanga Mama Bijou émission bo sala asute pourquoi. Bato ba benga rape pour na kopesa nga conseil, nazala besoin toujours ya ba conseil na bino Mama Bijou d'Or loba conseil na oyeba ndenga opesa. Hein? Mama Bijou d'Or la linga bato ba décourager bato te mais bato ba encourager bato. Bon continuer ko s'abonner na Bijou d'Or TV. So kota la vidéo na no s'abonner te lelo Mama Bijou d'Or na zo bengi so s'abonner na Bijou d'Or TV aux ala jamais déci. Partager vidéo, tia ba commentaire, tia nga j'aime, surtout mingi ba j'aime quoi ko tombola ka musapi le kalikolo, musapi likolo kaka. Tia nga j'aime ko bima boete moi j'aime na yo ça la Mama Bijou d'Or bien. Na linga bino mingi naza ko inviter bino vendredi parce que na yebi ke vidéo oyo eko bima na nini ekozala jeudi lobi vendredi chaque vendredi na 20h30 bozala kala boye ba eloko ni Mama Bijou d'Or akomemela bino na lobaki la bino vendredi ya le 19 na invita ki bino na lobi na kotika téléphone na ngai polele. Donc toza na débat moko. Donc toza na débat na biso lisolo to utai ko beta, to beta na beta ki lisolo yango ezalaki le 12 3 mois oyo. Le 19 3 mois ezali suka ya jour pona lisolo na biso to clôturer et kozala débat. Donc émission na biso o to sala ki le 12 titre lango ezalaki l'amour. Donc l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Mais Mama Bijou d'Or aboyaki yango. Oh sikoyo kozala le 19 ezali débat. Mama Bijou d'Or alobi ezali débat. Toyo oyo soko yo kaki lisolo wana te naza ko inviter Luka titre oh l'amour n'a pas d'âge. Première partie. Mais Bidor aboyi yango. Voilà ezalaki titre ya émission na biso ebimaki oyo ezalaki vendredi ya le 12. Vendredi oyo ya le 19. Mama Bijou d'Or naza ko inviter bino bozala wana to meka ko débattre to sala ba débat yelanga mayele na yo ya ba couple oyo yebi batu ba vanda ya ba écart ya makasi ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans ba 2 ans ba 3 ans to lobela te. Ba écart ya makasi ezala mwasi ezala mobali yelanga ba nini ba exemple nango Mama Bijou d'Or na yeba tamsu batongo bazala na raison Mama Bijou d'Or na beta ki sete na lobi na bala mibali ça passe mais na ba mama vraiment pour nanga na yebike e pasaka te hein bozala toujours na Bijou d'Or TV bozala jamais dessus nazo ko bengisa bino vendredi à le 19 bozala ebele Mama Bijou d'Or tona o mona bino na teka wow ebele peut-être na kati ya na kati ya émission nanga téléphone nanga ekozala wana nakoki nanga kopesa bo mona téléphone nanga yango komami na se nakoki lisusu pe kopesa bino téléphone ya Mama Bijou ezali 0049 17 85 52 231 tout à 23 11 0049 17 85 52 23 11 11 nasuka yango na numéro ya Mama Bijou contactez Bijou d'Or TV na likamunyo surtout lingi Mama Bijou d'Or azawa na pona bino li téléphone nga na pesi bino ezali ya jour wana bo benganga na numéro oyo na kozala na live donc na 20h30 na bandi déjà yo soki oyo ki moi lisolo Mama Bijou d'Or akobeta
nasi nabetaki lisolo yango me na ntango nakoya nakoyebisa bino nakozongisa bino mwa mokie na lisolo yango ebetamaki le 12 3 mois soki nazongisi bino mwa mokie après nakotikela bino temps bobenga nga tomekana kosolola l'amour na pas d'âge. Wow. Nalingaka bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais déçu. Olukaka no mobali contactez Bidor TV. Olukaka mwasi Bidor TV azawana pona bino. Nalingaka bino mingi mbote na ba camarade nanga tout esika bozali. Namoni ma jolie na Belgique, namoni ma Magui na Belgique, namoni ma Mége na Quadrate, namoni donc ma bijou la blanche na Congo. Groupe nanga bade babo na linga bino mingi. Bo merci ko ozali adjele merci na musala tozo sala Nadège merci na musala toza ko sala ensemble mama la biso pe miss na bosani ote merci na musala toza ko sala groupe la biso bade babo et qui est toujours liboso parce que ba lobi que union fait la force na pesi ba groupe tout mama bijou do akamba na pesi bino ba mbote na moni groupe na les amis de Bidor TV bino tu eska bozali na linga bino makasi parce que bino to sala ngana zali Nathalie lisusu groupe na ya fondation Bidor TV batu nyonso tu bazawana na boko bandotanga kombo moko parce que tozebele mbote na bino nyonso tu bo soutenir nga na musala oyo mama bijou do na lobi mingi ba soutien na bino ndem to sala nga bien merci na mama na biso Emily parce que ozoya kana ba life na mama bijou do na loba mingi na batu ba soutenanga moi je suis bundele soko osalaka ogolia. Merci beaucoup maman Emily na colonne na mona kayo na ba live ba j'aime na yo donc ba commentaire na yo continuer koya na ba live à maman bijou et celle à maman bijou dort bien merci na maman na biso Bea maman na biso Bea na Zindorf merci na yo na ba soutien na yo merci na Ariane na ba soutien na yo merci na Rita na ba soutien na yo tokuta na penza vendredi na 20 Rita moi ça y a des na Suisse tokuta na vendredi na 20h30. Merci lisusu na Gina na Irlande au bois qui ça c'est meki na yo merci na yo tokuta na vraiment vendredi bozala ebele wana liboso ya ba téléphone na bino liboso ya ba télé na bino pona boyo ka eloko ni mama bijou do akoloba na olinga bo benga nga na olinga boyo ka nga pamba te na olinga bo benga nga benga mama bijou do na numéro oyo yebisanga vraiment ndenge nini yo o pensaka pona ba couple oyo ezalaka na ba âge ebele boy. Donc mama bijou do na lobaka soki ekutani meli ozana kawana limbisa parce que mama bijou do ayebi mokili mobimba te biso tobeta masolo epesa ka batu nani conseil tam susu yo ozana kawana mais oya yo petit poussé na ozana ye a respectaka yo kumisa kaka nzambe biso siko tozobeta ba petit poussé o bazalaka ba impoli tosangisi oza suna mona muki oza suna impoli nde yango tozobetela ba petit poussé bazala amabe oya malamu oyo zwa wana eza makambu na yo na nzambe na yo mama bijou do wana zana kawana te soko kutani na video oyo ozana kawana ko tenir nga rigueur te parce que mama bijou do ayebi mokili mobimba te mama bijou do azosala ka musala na ye na lingi bino mingi bomoni ndeko na biso ya mobali en tout cas bo benga ye na numéro o epesami aza vraiment na besoin ya mwasi abi amour moko penza sérieux azoluka mwasi ya vie na ye o babengi mupanzi ondenge komama na bible nde azoluka mutu nyonso to natangi kombo na yo te n'importe quoi toujours na motema zala wana mama tokutani vendredi na 20h30 chaque vendredi na 20h30 zala wana liboso ya telefone na yo liboso ya TV na yo pona kotala eloko nini mama bijou do akoluba chaque dimanche na 19h zala wana oyebe eloko nini mama na biso na kombo ya mama Béatrice akoya koteya. Chaque dimanche na 20h30 tosambelaka elongo na baninga mama bijou do Bidor TV nde makamu zala na posa batia eloko na kati ya Bidor TV ko hésiter te Bidor TV azala ne cool TV za ya biso nyonso balobi donc mutu osala ka musala na ye tonzima mutu osala musala na ye malamu pesa Bidor TV babiloko na yo akotia yango na TV akotia na TV na ye donc ndenge eza bongo balobi kipe ya yo mona lingaki na lobande yango wana kipe ya yo bakipa sumba tout te soko zo kipe batu
yo kaka vendredi na 20h30 bozala wana ebele mpona koyoka Mama Bijou d'Or akoloba nini l'amour n'a pas d'âge. Mama Bijou d'Or abona dimanche 19h mabeya te ya kitoko parce que ya te ya bien biso ndenge tozali atondima na biso mabeya tosambelaka elongo chaque dimanche na 19h kozanga te zala na kati ya Bidor TV. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi.